na pesa ki ba force pas masse na nga lobeso mais na loba ki bien passage na nga na wenge musique maison mère atikala o mona te esika moko ba yibisinga ke déplique nzungu moko ezala kawa sani moko yango soko meli mayoyo atuka wana na kokosela le roi de la forêt makambo te nazaki clair na ba propos nanga mais ndenge toyoka kana lobaki bien na précisaki pauvre vient na biso Yankim Pouy tango héritier azaki a discussion mo basalaka ya lobaka mutabimisa ngo neve yanki ke tokangaka bato peut-être bato mususu bake plus na bama kambuana yango na lobaka eza eloko mo ya ko négliger pété mais de toute façon on a fait lobeso sambela nzambe na yo komona nanu mutu te banda kutu Congo ezala Congo yuma ba mission le wa yazate pour moninga no leader a telemiso po sengisiso pardon pa ba fanatique pour sala ginini pour yibaki yuma ezala na ba ine ezala na ba bato âge moko ezala na bato baza inférieur nanga o ya ko respecter nga na ko respecter o ko respecter te na sana temps ya kozala ki yuma te nako banga eloko te soki muta respecter nga te nako PCP ba respecter kozela yango te po ya te voilà koloba bitumbera bien na munoko oui ba boxer parce que il faut le bala mutuke boko bunda parce que na bo moi bakoli auto gagner mais so tale longue vimbaki parce que ça adversaire yo comment ko lobako bete encaisser faut encaisser bo so tango yo yaki waki na kuna yo ba kimiango ba niati kao vieux baby so beaucoup po kao na ngeza na melio maman ma belle cope vide. Mesdames et messieurs, vous qui nous suivez de partout, comme vous le saviez très bien, le plaisir a toujours été nôtre de savoir que vous ne cessez, n'est-ce pas, de témoigner votre confiance vis-à-vis de cette grande équipe des Congo révolutionneuses dirigée par Michel Kombe Aigle Royal, mais dans le cas d'espèce en tout cas, pour ce nouveau numéro, il est là derrière toutes les caméras ainsi qu'à la réalisation, Monsieur Ghislain Massamba. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour la réussite de cette émission. Merci également à l'assistance de Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle, le confort à un nom. En tout cas, de Paris à Bruxelles, de Bruxelles à Paris, un seul nom, Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Merci beaucoup pour ton sponsoring par rapport à cette émission. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour nous. Mesdames et messieurs, dans ce nouveau numéro, je reçois un artiste et musicien. En tout cas, ce n'est pas pour la première fois, en tout cas, et ce n'est surtout pas la dernière. Et en dépit de tout ce qu'il a comme charge, comme emploi du temps, parce que le 30 juin, en tout cas, principalement dans cette émission, pour l'œuvre le 30 juin pour consommer. Jusque-là, teaser de Bimi, tout le teaser, tout le monde, on s'est déjà fait une idée par rapport à l'œuvre, mais du moins pour parler par rapport à l'actualité, parce que notre artiste n'a pas la langue dans sa poche. Il est là avec nous, des pour ma nuance. Bonsoir et bienvenue dans cette émission. Bonsoir, merci. En tout cas, on a plaisir. Voilà. Merci. Ça fait un bon moment. Voilà. Si, si. Mais là, on a pessi, souffle déjà pessi ma casse. On a beau non, ça va, mais il me semble que ça va. Si, si. Mais on a ça va, on n'a pas mon ça. Ouais, en tout cas, on a bien. On a bien. Tu es mis à l'aise. Ouais, carré. On a plaisir pour moi. Dans l'ingato bande d'émission, on a le loco simple, mais très efficace, c'est le corona. Ouais. Tu vas prendre des pliques à déplacer qui groupe parce que c'est pas facile. Vous avez la liste de musiciens qui voyagent dans le groupe. Voilà. Il y a plein de énormes outils qui voyagent dans le groupe. Non, non. Il y a un groupe qui poto. En Europe, il y a un groupe qui est privé. Voilà. Il y a un groupe qui est positif. Ouais. Moi, personnellement, moi j'ai béni l'éternel. Mais ça n'a bon. Merci. Moto na ebisogi et l'Europe malam ça mêlé, j'ai béni l'éternel. Voilà. Merci vraiment. Merci. Exercice simple. De manière publique et solennelle. Ouais. Au cours de Sanzambe à travers dont Oya Pesayo, dans un moment Yanzambe Oyo Kozana. Akumisama pona bolingo na yo
Yesu yondimaki kufa potenga na bika bomoi na nzambe yango eleki nyonso na motema na ngai kolo Yesu yaya yaya nanga Yesu we Yesu libiki nanga Yesu we Yesu elonga nanga Yesu we voilà. Nenga to banda wana parce que tout ce pila on va se pila si tout les rapina ba ba lela en tout cas félicitations pour nous comme le kio merci na osengora 2 secondes na profiter bien na même ordre d'idée na présenter mes condoléances les plus attristées à quelqu'un qui m'est très cher en tout cas, Maître Christelle Tokombo Botuli, votre père de grand-mère Nayo, je suis de cœur avec toi et ainsi que toute la famille, beaucoup de force Nayo, na maman Nabiso et puis toujours au père de Coco. On a un programme et puis on est là pour vulgariser les programmes. Mais en tout cas, je suis de cœur avec toi et ainsi qu'avec toute la famille. Et plein de bonnes choses. Et puis courage, Makasi, parce que les Indiens n'ont pas et puis vivez dans la bosse et quoi. Et pour perdre qui papa na yo, tu as la wana. On a vidé le bel samedi, oh déjà, enterrement, tu as la wana. Mais nous avons pour ma nuance. Mais depuis Marambo et comme Elio. L'artiste est bon, oh yo, bah c'est pétant quand même, il y a quoi. Ça coup de force wana. Parce que tu l'as qui si. Oh bah espéra qui peut malamu ya baza. Ouais. So combien déjà depuis Maramaro et comme Elio. Non, bah on ça un coup de force wana. Bandi Ibrator. Ah Ibrator ouais, Ibrator, Prince d'Angola. Faire et chair des poules. Pour l'instant Migler, Thierry Migler. Voilà, Thierry Migler. Masalanga pe kadima les paroliers et puis tout solo là qui donc batouaza moi belé à part ba master c'est Papi Kader a limité la liste Papi Kader a limité Papi Kader Keita donc voilà yekuto bengana neko yekuto avant kutu taka yimta pe information malamoka communiquer inga Papi Kader aussi en tout cas na remercier trop parce que yaba mutu mo linga toujours depuis gazala bien voilà yeb na mutu langa de cœur voilà. Et puis, bah, Master Nanga tout. Un vrai nom quoi, soit très bien. Très bien. Très bien. Et puis, bah, Master Moussoupe Bazar. Après, bah, Master Nanga Nyonso, oh, Nazana, bah, on peut, bah, Sepeli. Voilà, et puis, dans le santé, puis mère Nabiso, il passe Sepeli, Makasi, voilà quoi. Ouais, en fait, ça, étape Moussou, il y a vie. Voilà. Ils ont peine à combat, on peut combattre facilité. Voilà, combattre facilité, ils ont continué. Combattre si la race, on t'a daï. Voilà. Merci beaucoup de Plic Pomba. Pour tout ça, dans le contexte de la musique, nous avons tout ça, la crochet vite fait. De la musique au sport, ils ont un pas. On peut ma colonie, ils ont touché à bien. Voilà. Permettre de féliciter mon corps à l'honneur, il y a Congo Lelo, Chancel Mbemba. Chancel Mbemba, en tout cas, international, capitaine équipe nationale de Bisso, Lelo, Congo est trophée. Na côté sport. Deux ans on peut kala. Les individuels mais ça pour na Congo. Voilà. Trophée Marc Vivien Foy ils ont gagné les Congolais. OK. Un classement type il y a Ligue 1 saison Oyo. Congolais à morom dans ça. Ouais. Chancel Mbemba ça. Si. Plaisir à trop félicitations pour na pour. A mérité yango. A mérité yango. Les Congolais tika na ba futilité. Voilà. Mais aussi la analyse yango. Yangwana. Et surtout et le moko nga na déplorer moi dimi pour na ba Congolais. Chancel Mbemba a été victime de propos il y a racisme mais nabi ba congolais ba fingara fort mais la mona congolais mota zéro analyse zéro nini mutu mota lobela on mais il y a Vinicius Junior monde entier ba tia na ba statut na ba congolais na président de la république a lobeleli yango na ba nini yango fobo lingaka to lingaka ba héros na biso lo ba Chancel Mbemba parce que ça héros lelo a ramené drapeau ya mboka na biso likolo likolo ya makasi alors tant azoki ba propos racisme ana menabi ke ba congolais ba finga fort yo sakanate mais côté kuna ba koki ofinga te alors to pesaka ba frère na biso ba ndeko ya biso ba éloge tant bazana nous vivants na niveau ya amatiseli mboka na biso en tout cas zo mérité à trop voilà. En tout cas, coach chapeau, on a vu que yo peut côté makolo tout ça. Si. Surtout on a voté. Quand on a regretté à coup fort, faire écouter ça on a makolo pour côté na biso tricage ça fort. Pour na makolo soko yebi. Mais côté na biso a tozamboa. Ba pousso kaka. Atezo simba te ba poussa yo. Yende mabela yo, atata kende boko mais. Ozaka là. Oui. Mwangu les zaka 0 mètre là. Mais depuis le format,
On a l'ingara Koyamba parce que avec toi tu réfléchis à Marambo Bélé en même Voilà. temps. Tu parles à caca musique, tu réfléchis comme des penseurs. Dans mon tour récemment, na Congo na biso, to moni Eugène Salami, la Mercedes c'est comment on a monté sur place dans le pays. Voilà. Bah tu vas mon les parce que ça ba emploi et puis ça ma famille Bélé Brobi kana sema wana. Voilà. Mais na moni kaka ba congolais le rôle ngana yo, ba na ba commentaire mo boy mais yo et choqué ki yo. Qu'est-ce qui t'a choqué exactement? Et le que choqué ki ngana comprendre que tout ça a un problème. Pour le banc il y a mentalité ça très très bas. Il faut tout demander au-delà. Il y a bisomoko. Le monde il est là, tu peux changer 40 présidents. Ceux qui congolais a yebi makambu nenge salarati. To salaka elokoti. Na mona ki nga choka nga tanga na journée chaque on tina stati na. On a tout ni. Voilà, il y a mon pena ser na bisomo a commenter maintenant. Ah! Et au bac s'embouteillage. Tant on a chona stati na nga fille moko mususu. À moi ça masananga. À landinga susu. A raison. Ah na tunye mère. Raison par rapport à quoi? Yo mon nom ozabo ozui stand na béni les visionnaires. Na bisiko yo quand ça stand yo zuana. Nde yango boulot. Donc bino pona bino na Congo na biso. Mutu nyostaka na Congo eza mutu a licencié suka nango asuki muteki masanga. C'est cabine. Donc ça dit pour les Congolais cabine masanga yango makam. Donc bato wana ma comprendre que lelo moi technicien mususu bako zo pe misala. Lelo tout ça na problème ya ba kuluna ebele. Et ça manque ya misala. Et ça ba geste ya ko louer. Boyebi ke makambo bato baba bato belé ya mbongo balingi sur ça ba société na mboka na biso te parce que il y a eu des pillages dans notre pays. Mais lelo toku satan kolo bakambongo komi kozonga ba ebi ke yamboka pillage mutu musako ya abi ke sona chembongo nanga mboko ba pillaka déjà je me soucie nako ça la peut faillite na société voilà mais lelo tango yé mais faut bo sepela parce que batu ba reso ba emploi po batu ba sala na kati wana eza ba mindele te eza ba congolais alors misala wana tango batu ba kozo e ko permettre ba famille mususu elia bien. Mais tant aux Congolais ont réfléchir, bon, ils ont parmi biloko, où ça l'est vraiment pas si à ma casse. Sur d'un niveau toujours comprendre les sous-soutés qui et l'eau quoi bon et qu'on s'ala biso bien en boca et l'eau quoi bon ceux qui bandé au sala paix baso monter chez biso pour la moi bateau ce soir fallait kaba bon fallait pas donc Congolais azaka jamais satisfait. Na tous ala na zéro. Mais tout ça, moi, ni moi, il y a montage, ni les appliqués. Ce qui est à zéro, à ce salaire. On commence toujours par 1, après voilà. 2 et 3. Voilà. Et loco, et ça important, et ça, nano, kenga ponanga, et ça, bateau, bazala engagé na kati. Parce qu'il y a plein de gens, oh, bazo ça, ba technique, na ba université, na biso. Bazo si lis après, bazo comme ba rien. Après, zo comme, ba otika la banani, bateau, ba finger, bateau, ba Facebook. Tellement tangi trop, batika li banani, bateau, ba korja, bateau, ba français. Na Facebook bon bazar ma casse na congé là na le ya saka yo koto koma ki bien te mais ce que tant que mutu wana tant ozo musala na ye alors ça sous na tenter concentré na boulot ça sous na tenter au moins moi ben s'il te peut au kita congolais photo lamuka ba cerveau na biso moni to komata mo intègre les réseaux sociaux pour na congolais et ça et sika ya bêtise mais na kati wana ya réseaux sociaux makambo ezebele oko kota potali balma ba développer ndenge nini Congolais kota ane kuna te Congolais zakaka vie privée ya bato baloba ki nini mais kota pe na kati lukata Google okoti otali ba chinois ba développer ndenge nini ba grande puissance nyos ba développer ndenge nini nde o ba noko fungola quand même moi esprit na yo mais biso ce qui s'agit makambo futilité nde tout ça. Connaissance payeur à mingi, connaissance, bon, en fait, c'est mon avis, hein. Connaissance mingi y'a kana kotanga. Sauf un peu bien culture autant à to perdant. To perdant. Dans la bibliothèque, ils arrêtent au pénal. Voilà, nga ma camion sur le barna palais yangwana. To perdant culture surtout yango. Au moninga idée au président on a trop politique te. Mais natala rande makambo il y a bien. Au moni il fallait tango président na chaki makambo ya gratuité scolaire. Il fallait Congolais ne soit télé. Moni batna OK batmo balé gratuité scolaire. Abatambo il fallait président livrer biso bango lapidé. Décharger na nzoto. Voilà. To charger côté ba beng ba parents nyonso. Parents moko za na droit libanga moko batikeli biso na victoire.
parce que au BBC toute une génération mobile. Tant au liembon scolarité à bana ozolo ba tolobi bien scolarité ya bana au BBC toute une génération le problème congolais a un problème à mentalité zani congolais ko tout ayo na nzela BBC on la senga pardon BBC elo nyama bena saliwana na bukio est-ce que na t'as la réponse à toi, on a un problème non, il y a mentalité. Avant tout coma, les lots n'allent pas ba viennent sur ba bokechu, banini. Ma kambalo ba c'est très important. La mettre toujours en voilà. mouvement. Photo la muka. To la muka ndeni ni soki mutu ayebi makambute. Les lots n'amboka. Mais pour la muka faut ba koza. Voilà, yango na bi fallait penananu to vice classe. Il faut aider Congolais à kende chiki, à kende classe, à comprendre l'importance ya musala, surtout l'importance ya mboka na ye. Ezanini, toi no peuple mo, toi na facilité ya ko corrompre. Le quoi ba Congolais ba ati. Voilà, c'est ça les problèmes. Mais comment fait obi qui n'a pas même dans bureau à l'État à tous les niveaux. Nous tout commencé à Lomba. Rose en a dossier, ils en ordre. Voilà. Et bah le bandon, il y a un dossier yo. Voilà. Bandon kende no kaka boya FT, faut libérer non mais y a un lobby et zo banda on dirait biso nyon surtout maele na biso na batu batangi na bazoba to raisonner ko ndenge moko. Donc ça dit il fallait ba intellectuel na ba opé ba yesu supoto o le ba s'intégrer po bazonga na Congo ba ya ko lakisa o ba ye ko lipa mindele non to zaka toujours na ba makambo ba fertilité o ya zui mwasi moninga ta makambo eleka na communauté congolaise o azwa ki mwasi oyo ya bimai so abimika na mwasi na biga prêtre a gagné voilà comment beta masolo mais papa s'intégrer na mboka o ya mundela après tango kozonga Kinshasa o mema quand même quelque chose toza ta na mboka libanda toza na capacité à s'intégrer. Voilà, c'est ça les problèmes, l'intégration yangonde et ko matisa mboka na biso surtout intégration ils a plus dans ma tête na biso surtout le côté mental. Voilà parce que so bwana batomayele nde boko sa makambo bien mais so bazo babaleki ata bazui fonyon so ya France ba pesi ba congolais to kweya kaka to ba longoli ka biso to ye France ko beba ba su mindele ba tsheba ngona bazui ba congolais mais ba ngona bosa paradis au mona batu ba koma ko subela banini batu awa eko beba ba partenaire eko beba makambutu. Donc intégration ya congolais il faut banda na mutu est égal à mutu est égal ya scolarisation ya ban pour déjà ba mikolo si ba komi to perdre bango déjà mutu ozonga souci mazate tout ça na bato mabomé belé. Donc il faut pour na Congo ebonga il faut to banda na bano siko bazoya yango na fallait nan pour muta a comme commentaire wana sokaza mayele a comme commentaire ya bongote jamais. Et puis au komona ta ba débat politique na biso et ça ba débat ba limbisanga ba débat bidon et ça débat mon il y a série à voir en Égypte. Voilà, est-ce que ce monde maintenant baye na débat moko politique et ça pour ani pour bato ba otala débat on na ba palais ba zo quand même quelque chose. Mais au monde o azo bisa muninga ne webi kenga na jidoka ngana na ko beto ko mon papa est-ce que ça la boxe donc ça dit ba yeli ba makamna bango ba jidoka ba boxer ça dit ba désorienter tout un peuple au lieu ba toi débat politique et apporter bango quelque chose dans la tête. Non jomo na fana ngana jidoka donc tu comment ba jidoka na c'est que osana force ya ko convaincre adversaire na yoté argument exaté il y a moins tellement argument exaté il faut souka na boxe. Voilà. Mais depuis pour moi merci beaucoup tout cas dans cette parenthèse voilà parce que quand on a statut moi ça m'avait beaucoup intrigué si au tchang on a cette que c'est le mot qui affecté oui et soit kinga makasi tous on a biso na place to sukaki ouais ça la parenthèse place to sukaki ouais alors ben là au moins c'est pas tout armement spirituel alors ben là au moins on lit pas molina yo il faut découler puis na bandeko ba ça tout autour na yo voilà mais n'a pas commentaire mingo na tali depuis ba sortir l'article no suka awa monsieur ba on dirait les pas molina yo et comme une occasion pour na yo ou pour régler ba compte si mais nzamba lobby sois sage mon fils pour que je puisse répondre à celui qui te provoque babande ba provocation et c'est comme ce qu'au moment nzambe j'ai été nazaki humilié na ba page nyonso na ba page tout intérêt à ba page moi je m'en fous ba page ba ko tchara na ba ngate moi je m'en fous parce que na mon intérêt à ba page wana pour na
avancement ya biso ba artiste té ces pages là ba partageaka jamais ba lien ya musique na biso ba partageaka ngoti ils sont là seulement pour humilier les artistes ngana za artiste quand même ya mukiete ya mboka na biso quand même na ramener batu na mboka oyo poto ya ko beta musique mais ba humilier nga prétendant que ba yebi vinanga koleka nga moko lelo tout le monde disait au depuis kabwa kinguna makambu tout la nga na ko renoncer na pays na nga te jamais et puis na longa ki Congo nana abundisa nga na Congo na bo bata gouvernement na binanga bangote bata gouvernement tout kana mona ka bango kaka en tout cas batala nga bien ba mona nga jamais na ba parler na bango naza les seuls artistes je me bats seul et puis soko moninga na cause les seuls artistes au lelo nazana mikanda nyonso ya ministère à culture et art orchestre na ngeza société nazana ba mikanda tout et puis na futaka impôt na mboka na biso mais benga ba artiste belé o bayaka koloba ba bubara na ba connerie ba na ngote ba est-ce que ba futaka impôt ba futaka te na garçon mo naza droit na bande na nga ko seka na bi il y aura les moments où je vais parler lelo mutabwaka ngunda yozara na poto boyebike akoki kokita na Kinshasa na Njili alors tellement toujours regorgé bazoba ebele na kati ya mboka pona bango il faut buzoba éprimé il faut humiliation éprimée yango ba osala mais na moment bango de batu basa humilier parce que banda babanda lo baba makam na bango jusqu'à preuve du contraire na zonga ité au moins que na zonga na moment nga na lingi donc vinanga déplique pour retenir bien surtout bino ba page na dépendre na binoti na dépendre na aucun congolais mais na dépendre na droit congolais ndena tambu sa vinanga ezaki na bima na mibeko ya mboka na bisoti le reste je m'en fous na ko banga peut-être na violer bakanganga na bima na mibeko oyo eza ya mboka na biso moi bébé nde bangisanga ba biloba loba na mona ka ba connard batu bazoloba bazoba o ba comprendre makambo te qui vous a dit aussi que na kati ya poto awa procédure oyo ezali ezakaka kobwaka ngunda et puis est-ce que bato babwaka ngunda wana et puis ba congolais faut retenir eloko bien to ça peut partir c'est photo apprendre aussi ngunda ezaka na France te un français ko s'appelle Kambo moko awa akimi pe na Congo abwaki pe ngunda bien sûr ngunda eza asile normalement les asiles mutaki vous se sentir en insécurité voilà. Chez you mutako boire pe voilà mutako boire pe ngunda na Gabon mutako boire pe ngunda na Brazzaville batu so ba boire ngunda na Afrique du Sud c'est-à-dire eza mutu akimi peut-être eloko moko boye na mboka na ye pona bango ezaka ngunda ezaka ka poto non ngunda yaka na poto te et puis bato ba boire ka bangunda wana na ça peut contre bango te peut-être ba se senta ki lésé na ba pays na bango yango ba sengi asile na bamboka toko condamné bango pété mais est-ce qu'on a point mususu ya bato basalaka échafaudage moi je vais dire aujourd'hui ceci comment bato basala échafaudage tellement toujours recourir kaka na classe tozana bazoba ebele lelo biso nyonso tofanda na bapale na biso o filmer ndako no bomoni ndako nanga eza kitoko ndako nanga eza kitoko mais banani basalaki pe koma bongo ce sont ces gens-là batuana nde batu basalaki ndako wana emata bosoki boyebite ba ingénieur ya domaine wana bazali donc eza kopo batu bakendelango classe na mboko pour ça ba kopo wana faut saper ba formation obligé il faut saper ba formation donc na kati wana nini mayele mais congolais linga komisango eloko moko ya soni donc ça banal ndenge baloba mindele balobi il y a pas de son métier il y a pas de son métier petit métier ne mutuzo ezo sona ba famille na ba Afrique banoko wana ka obino bozo finga ya bato échafaudage wana bangwana ne mutu ba pesa biso pe ba mbongo ebele ya ba mabanga bande ba matolo obeta matolo bande kona nga obosala échafaudage déplique za pour bino bozongo musala humiliation te parce que bozo laissa ba famille na bino pour na kopo wana et ça musala o esala parce que avant Y to X wana aya ko lala na ndako wana o ya kuma ko dondwela il fallait bino bozala sans bino papa bozala fier ndako yate faut bozala fier na domaine na bino parce que bozo sala
bien pour mboka obi combien français respectera bato échafaudage ba luka bango ebele et ça métier le quoi ba métier non c'est un métier le quoi musique j'ai ce droit là de respecter ces gens là dans un droit à respecter bato ba kombola ka même banzela ils sont très importants voilà voilà solo tondi qu'est-ce que les Congolais ne comprennent pas qu'est-ce que vous ne comprenez pas est-ce que le roi vous comprenez photo ya kanabino ngana ba genre ba artiste na bino anate ba venturier ba zo relaxer bino ba bilamba na ba mani non il faut ba l'accent congolais ndengeni na ko se comporter est-ce que ils ont l'accepté pour aux la possibilité ya ressemble ba grande marque on était tous les arabes éveillent à conscience mais na somba répète oyo na la tio na somba gi pété a tchatchet mais tant que ya nanu parce que sur l'accès bon tchatche ba comprendre té faut ba l'accès ba importance ya makambo ndenge lekana po bazo comme ça bato ba échafaudage lokwa musa obi poani lelo toi même na Congo zwaka ka kolongwa na chaka peut-être nseli soko makikwiti obi ya combien d'espace libre oyo etikala na mokabo ba hectare ba terre wana eza fertile Congolo le laka mia voilà Congolo le laka nzala mais côté kuna na hectare on peut bateka ba hectare mona boye soko pousa bena kuna moi be 500 moi be $100 oko somba hectare no moko lobi obandi pe kolona mais yaka ko yebisa congolais par exemple d'abord autant ba commune pour na laisser batuté yaka ko yebisa kino moko boye noko yobi ke photo betata to sa moi bilango kino yebison noko ngo dimnenga musala ya obi go beta mabe yo solanga ma muto beta donc congolais le ko fandela papa moi je to koma ba mikili wana batu bakoko nzoko bosa ke na Congo noza na terre fertile oyo ko sala musala ya mwana tozawana kaka minene misala o asalite wana yango mtezo komisa batu ba millionnaire nzoka batu ba millionnaire na bilanga bazali mais congolais akolinga ko sala bilanga te congolais so sala économie na ye plus déjà po akende mboka mobo ya libanda et puis ba kosa binote ba congolais poto pesa facilité c'est pas facile eza facilité so bon ba artiste na bino ba fans na bino na ba palais ba zo bisa bino ke poto eza facilité ngo komia o bandu ba basket bandu ko koya mais peut-être kuna na kin bando foot moi là na moko ya bien vous comprenez yangwana totikaka ko rabaisser toute une nation rabaisser des pliques bino bano ka sabo rabaisser ngati bozo rabaisser ba congolais nyonso bozo samboka na biso soni ozo mona soi-disant mutazolo baki ngana za journaliste ya investigation momunene ayepe ngana za journaliste quelle investigation ya nini et puis pourquoi si vous avez journaliste investigation va à l'ambassade. Mais ma caméra ne va à l'ambassade. Est-ce que M. Luango Mbankoka déplique a reçu son visa ici? Alors, on est ceux qui là, tu viens à la télé. Parce que Balobi, un journaliste s'informe pour informer. Bien sûr. Voilà. Mais Yossiko, tu t'es informé où? Il s'informe et il s'informe en même temps. Vous comprenez? Donc, à s'informer qui wapi, ce sont des gens oyo. Artistes va placer bango pour mettre les couacs na ba exploit ya baninga mususu moi ça me fait rien au contraire écoute naza fier ndenge naza boy mais lelo pe ba lobake parmi ba artistes ali boso pe ya mboka azu mukanda na moins de 6 mois aussi résidence voilà ba lobake comprendre nzambe azana ndenge asalela ka batu nyoso mutu batu na batu bazwa ndenge mongoti yana ba ya msope ba yaka avant biso bazwaka pe ba système na bango mais peut-être ya bango qui plus dur qui déplique et là ba ya msope ba yaka pe poto benga pe na poto ba mission na tananga en fait ngana salela ka temps o ezanga tu vas voir le temps c'est le meilleur allié voilà ngana salela ka tananga nga ba grimace na bango na nazomona ka que j'ai affaire à des oba. Les barons on peut dire et bah qui si on les tutesse parce qu'on a vu déplique sans yango azaki derrière la tutesse te bazong ça ba bazong yango bazong ça soit ba émission na Kinshasa je n'ai jamais cédé dans la vie ngai ceux qui naza likolo na komisi nkolo ceux qui na se na komisi nkolo ils a état d'esprit il y a mutu ou a déterminé dans la vie
je tombe 7 fois, je vais me réveiller 7 fois. Et ça, mon gars, un état d'esprit, mon sous. T'as la carne dans sa boy. Oui, bah, bisse, mon sous, bah, c'est d'arapo ani. Parce que, viens, mon raison manquer, bah, respect. Yé moyen manquer, bah, respecter. Parce que, bah, coûte à la place, mon bah, kendo bête, matolo. Kuna Johanna, à vraiment puissant. Nga, ce qu'on a, bah, matolo, na, bah, on a zalarate. Na, yarate, beaucoup, mon, ngate, je me bats seul. Et puis, en conformité, na, mibeko ya mboka na biso. Point bas, naza, tête bien faite, nde naza boy. Certes, na poussé l'étude, moi, mousikati, naza D6 ka na pédagogie. La base, voilà, déjà, la parce base, que Léon a Congo est comme peut-être soga moutazolo ba français. Daza Mayel. Français, mais ça, même papier, pas voilà. comme en bas. Comment moutazo ya pena na teva binga naza journaliste, il y a investigation. Mais si vous allez revenir à la télé pour vous l'accès à investigation, quelle investigation? Et ça, investigation, ma salité parce que vous avez des strings dans vos têtes. Vous avez moubali, mais na mutu, na string. Batum chose au monde bango, yo zo mone moubali boy, na mutu za mwasi. Parce que bazawana, bacha bango, ba plaça batuana. Moni intel so sel kamna bien, faut bobo yango. J'étais humilié depuis qu'il a dingi. Et ça me faisait rien. Ça me fait rien. Moi, j'ai fait ma vie. Yo, c'est quoi? L'ongola non artiste, wana. Soit pena guitare tala yom to finga depuis tala guitare tala na bien. Dans sa famille na bino, ozangi ba problème. Yo moko zolo bananga, ozabia. L'ongola non artiste, na pona bi oloba artiste langa leki yo. Bon, l'ongola non artiste. Donc, nga, par exemple, ceux qui ba bengi moi nanga kenchik. Bartoune papa bino cop ni asala bizarre non. C'est un artiste musicien. Bo yo. So ba tunyo moi na ki classe ba c'est noté musala papa biso eza ko fingela ka tonton X pona ba intérêt na ye. Oyo bo mengo ya Joana ko komaka ya yote. Tshoko kufa. Et puis ba noko na ba finga na intérêt na ba ngeza ni ba ya ga mboko oyo. Oh. Si ba finga kana ba memayet. Otoka ça des aranines. Eza ba ya ba mboka oyo. Donc biso tout on a posa moko mais bon bimisa posa muninga lokwa posa ngonde eza fonzo kabino mo bo krakian. Mais au mona balimbisana mpona za moi franc. Au mona na banda na yamboko ka artiste moko nda sala ba émission ebele pour me dénigrer moko kaka. Nani? Robinho moko ye kaka. Au mona déjà Ibrator na voyage nanga leka loba rien. Bina filé, je pense même pas. Fabrigas, Yeroutoana, mais rien les cas à la télé. Les mêmes personnes où on a Robinho, quand Fabrigas a baneko sala cop nae ayana poto, il était passé à la télé pour na kolobake azokosa. Ce qui a kepoto ananga balongolanga ce qui nino. Aloba yango. Après tant Fabrigas ake azaki humilié. Yora ce que tant ayana télé bi ces messieurs yora ces messieurs vraiment a des couilles hein. Yuma lelo depuis qu'il y a ba mission na poto ndima est fort ya nzambe tout le monde a nous les kendara bon on n'est jamais avoué non bango bazana batu na bango mo falo ba pa sepelisa mutu mo boy tu comprends il a des couilles waton Fabrigas c'est là et simbi te balimisa te ne ya lobaki na TV na répéter ka tout censuré dans le bango na lobika ne ya lobaki na télé nani swaza mabe. Tant on déplique à Yesus na ba mission na poto, c'est la même personne. Oh ya yeli susu. Pour na koluka ko dénigrer déplique. Tant nos artistes mozo prétendre aux leader. Mozo lo ba bien na télé qu'on a solo laki na musicien ex-musicien na koma pas déplique. Donc yo tant na yo otiki ba studio na yo. Osino ka téléphone pour ba no solo là. Na musicien au leader na bango abo répondre na téléphone. Ba mission na ba pépère ba très bien azala ki pana yo o memaka yete pona nini o seleka ngana meme na poto po yo solone na téléphone yuma sans esprit taureau plus jalousie nga lelo batu bandope sans kaka raison mais bandoza lelo te plus tard bandope sans kaka raison maman papa ngana ke ba voyage nanga est-ce que talio na nini etalio na nini oui c'est toujours observé car ton monde na bile senga kaka elo mo il faut monter tout temps sanga kate yo pe fallait on ça pas ça la position kaspo poni réplique nanga nde komi poisu nini yango taba tuti nga pena o tutata
siko bazonga baya koloba toye bazonga baya koloba nga kutu nazande jomo na ka droit bazonga baya koloba banda kutu Congo ezala Congo yuma ba mission lo wa yazate po muninga no leader a telemiso po sengisiso pardon pa ba fanatique po sala ginini po yibaki yuma po muninga no tala mutu a trahir na no vie na ye po na somme tong mbongo po yona inos bibo ando yo kanate ba bimise le somme c'est Jida asa Jida ponga da story na mutu tata benga na oyati aso na oyati attaque kale attaque esprit na oyati mais au sedagi nanu vie na yo Jida et quoi payer qui qu'est-ce qu'on paye falo boya yo qu'est-ce qu'on est na oken au cd na nous vie na yo OK ozui mon solo Yuda si tamusko Yuda saka mutu mo regretta na sima Yuda Jida regretta ka na sima batale soso eleli na utiko ko sala mabe na trahir Jésus on comprend taille ko 50 code oté na lobaki bon obande ko landa sous Jésus pour asengele le pardon yuma est-ce que ça qui mabe makambo tala ndeko nanga oza yuma ya ba artiste nyonso Congo sauter makambo nanga betaka masolo na yo ponga tango kati banzadi na yo awa nga na jamais na télé pour na olobela makambo na ye moi je m'en fous na makambo na ye ça me foutre na makambo nanga toi créneau mon côté ya sala makambo ne mususu nga pe na sala makambo nanga voyage nanga et déranger na nini koya nanga poto déranger na nini attends na lobi na sala 60 ans na poto c'est moi c'est ma vie c'est moi qui décide dans ma vie personne ne peut décider dans ma vie à ma place personne congolais mo ta se décider na place nanga donc on est ba yuma bon moi na lo baba émission no ba na ya on s'acharner là na bi na ko ya po ye pa lo ba na loba muta pexanga ati na loba et puis ton loba na sisi na plier makambu na pour ça na tana était kus na loba na personne mais na sécouer le roi Lazare pour na yebisa que personne mais na sécouer na barrer le sous kala mingiti après ton loba comme parce que y pas parmi batouana o ba comprendre ba parmi ba congolais o ba comprendre makambu te makambu sous ça moi ton biso to ke banchik bato so bando sakana na mindu ke ba papa vous comprenez mon abo koti ozi revolver bandi ko sakana nango makambu tutula te botam bango babungaki to tikala entre biso merci to chaba ba parana bana to tikala entre biso na ndule na lobby te ba biso ba comprendre ba biso ba comprendre OK problème te me ko sakana na munduki mutu parce que nga jamais na ko fanda boy na kipe par exemple makambo ya Jomo X ba ça la ba aller retour na bango moi je m'en fous na natang le bila makambo na été si on a lingi pe na ndima ye a renoncer pe na mukanda Alex abiso force na ye azwa kaka visa jouer pas za mukanda na bengi zoba so judo na bengi sko zoba yo mo zo batou est-ce que botou na bango pe batour nyonso boyo ko sala kana poto bozo ko sala nini boza maladie faut ça peut justifier tourisme pesa là donc yaki no tourisme yekuta mutakanga ba photo na mindele aya kanga repos bon akanga ne ba photo na mindele mais ngana ouais donc faut pas ça différence à tourisme na batu ba ko beta musique nga les premiers na beta na mien na beti na poto batu ba moni les premiers na beta na mien les 29 na Liège et puis na août ça na concert en Allemagne peut-être aux concert de revoir pour septembre na Okitakin voilà donc na yé na saki na planning nanga na saki na carré nanga makamanga na salaki oui simbi pe ndenge bandako voilà ndepe na kanisaki et simbeli nando seka ba yuma na bandako préparer makamanga voyage depuis 2020 na mano préparer makambato ba monaka makambo yo sala maka lelo depuis 2020 na mano préparer makamanga pona na zwa ki tananga alors na sali ba effort nanga na ko linga te mutu ay ko kitisa ba effort nanga na botabaka kaboy na linga ngoti principe ça si vous respectez on vous respecte si vous respectez pas on va pas vous respecter voilà si vous respectez on vous respecte biso nyonso to na constitution moko na kati ya Congo loi moko te za na Congo oyo elobeli bato mbongo na loi o baza akité te les respects et ça réciproque ce qui robi na respecter nga j'ai ces droits là
de lui respecter. Ce qui a respecté ngate, j'ai pas ces droits-là. Ezala na ba iné, ezala na ba bato âge moko, ezala na bato baza inférieur nanga. Oya ko respecter nga, na ko respecter. Oya ko respecter te, na sana temps ya kozala ki yumati, na ko banga eloko te. Ce qui muta respecter nga te, na ko PCP ba respecter. Kozela yango te po yati. Voilà. Merci beaucoup de Plic. Pour tout changer dans chapitre, sur le devant de la scène, c'est-à-dire Stade des Martyrs, après le grand Wenge, après Héritier Watanabe, fait rigoler. Jour J, moi quelques jours, c'est-à-dire Wenge, moi je parle de Wenge. Jour J, moi quelques Mikolosa autant à car la jour J, on a mon Mikolo, mon repère à Wenge, la coste, il y a quand même côté Tchang. Et na monio, na profil na yo. Dans la page na yo, on a tout fait tout flamme par rapport à faire rigoler. Alors qu'il y a un peu de Wenge, il n'y a pas de chez les jours. Je les apporter par rapport à non, net tout ça, mon kili, mon tunion sont libre. Et son opinion na son opinion na là, quand tu fait recherche de poules exclure te que vient à vivre sur la coste n'est pas à vient exclure rien te. Mais na sali quand même choix parce qu'il n'a libre. Voilà, parce que na mon peut baton peut pas soutenir vient à biso la coste. Bah ça peut libre. Non, non, mon à côté et qu'on déranger que vive la musique congolaise. Voilà. Ouais, ça là, on défend bien parce que il est divisé par bateau. Bah oh tout bazar, bah anti ferré, c'est-à-dire quand on a commis la coste. Voilà. On peut pas ligner na bango la coste était. Mais tellement ba ligner rendre ferré. Voilà. Là bah mon on dirait faut pas soutenir. Bon là par après il faut tout se plonger dans la guerre ya ba fan. Tout ce qui la guerre, moi net ba fan ba sala ba guerre na bango. Biso artiste a toujours focalisé na makam na biso. De toute façon, jour wana vérité comme tu es bana poto comment vérité désir vérité yé bana poto so comment vérité et ko yé bana poto so comment jour ango makolela nzela mais movie yana state na monaki masteranga Freddy Makola Marcaus na monaki to solaki na Kim Jong et puis Mathilde de Gaulle wana penza oyanga pena mutu na ngai pangi na ngai na monaki bine sali grand plaisir moi li banda wana pena c'était très important. Donc c'est pour zonga na ndenga mboka et ya pena moi vaguement boy ça la moi carnaval monini ça pena grand bien quoi. Je souhaite événement en Simba. Ouais, en tout cas les événements ouais que ça la peut bien na ba mélomane il y a République démocratique du Congo comme notamment aussi héritier par Beta Stade. Tout à fait. Et ça les biso peut bien. En tout cas surtout pour les héritiers ngana lobakaza Jomo ya ko encourager parce que a Ozara quand même. Voilà, a Ozakaza pena mutu au photo féliciter. À Beta Stade na il est très très bien. Tous souhaiter aussi, il y a les padres aussi et les cas très très bien quoi. Voilà. Donc, merci beaucoup par rapport à ça. Mais pour revenir très rapidement, car on a même ordre d'idée, même sur ces mêmes plateaux, quand on a quitté tout récemment, j'ai eu à recevoir Airbag, Christian Solo. Airbag, Babengara Mayasika. C'est-à-dire Agibino. Mayasika, Bobima Kanzela Moro Mayasika. Et on a eu à parler par rapport à Moko Pe Babino et Mayasika. Le ça qui est sorti, le Baki Ongano Toyebi. Mais et créer Tolé. Di biso total à Libanda, autant d'ailleurs la samba mardi, mercredi, jeudi, tout le monde a rendu musus. Mais bino oboza qui n'a qu'à peut-être bon la réalité peut être éviter. Après bah dire naïe, et belé baza, il y a pour baza, il y a contre pe baza. Mais depuis que pour cette position là, l'équipe est très très difficile après que l'on a. Voilà. Avant que tu l'on vous avez dans une époque difficile. Si on l'on au moins peut époque difficile. Mais de toi à moi, à nous au bord de la biso. Depuis. Est-ce que vous êtes victime d'un mauvais sort quelconque? Bon, dans la vie, mauvais sort ou pas, nous sera toujours déterminé. Parce que dans une émission, ceux qui les hauts na commission kolo, ceux qui les bas aussi na commission en kolo. Parce que cette situation, moni attention l'année na Bible, ba lingami mususu ya Nzambe. Nzamba no sanine a permettre Satan kota nanu. Voilà. Voilà kisa ala kisa mwana na yeke ogafa ki awa osala ki boy. Donc makamso comme la mission na vie to kiza to akiza kaka ba mauvais sorte.
Ils ont peut-être une élection étape pour lobby, ou comprendre peut-être les passés n'a passé autant moi qui bien dit. Ils ont une élection étape moi moi ni connais la l'élection à na vallée à banca. Lobby tango kozwali susu sani no comprendre on moninga ba mauvais sort si ezala eza obi to ko négliger te que spiritualité za ezali existaka ya ko boa kila batu biloko ya ko linga te baninga ba avancer existaka mais ce qui kati na yo mo zo croire siko ke batona ba kangio c'est fini ba jeu ndeti ngana vina na tatola ka bolamu nana za na mia nana za na mbongo na tatola ka bolamu yango no mona na lobai na parmi les émissions que ba négocier na diable ba ordona kai na pesa ki ba force pas masse na ngalo beso mais na loba ki bien passage na ngana wenge musique maison mère atikala omona te esika mogo ba yibisinga ke deplik nzungu mogo ezala kawa sani mogo yango soko meli mayoyo atuka wana na kokosela le roi de la forêt makambo te nazaki clair na ba propos nanga mais ndenge toyoka kana lobaki bien na précisaki yo za na kati mozo yoka kana ne mona biso biso pe toyoka parce que moni sorcellerie ti na justice basambela yango te alors so il est palpable il y a des éléments matériels il y a pas preuve pauvre vient na biso ya Kimpui tant héritier azaki a discussion mo basala ka ya lobaka mutabimi sa ngo neve yanki ke tokanga ka bato peut-être bato mususu ba ke plus na bama Kambouana. Il y a un album qui est ça. Et l'autre mot, il y a qu'on néglige pété. Mais de toute façon, on a fait le beso. Sambelan Zambena, yoko mona nanu mutute. Ko mona nanu te ke ono likambo l'équipe boyeza po intelate. Tale la nanu. Nzambe oyo ya yo. Parce que ça sert à rien. Tu es obeta ba masolo wana na ba télé boy. Ba tu ba ko commenter na bango kaka. Yes, libéré ko libéré te ko ça. Mais Bauzila l'obeso solution. Bauzila l'obeso solution. Et ça nzambe. Comprendre Bauzila l'obeso solution nzambe. Et ça mutu il y a mukilité donc l'obeso. Nous allons passer ba courage. Hein? Oebi mutu muta na température na l'obeso yo ebi. Ala mutu mo ya za asa mongala. Sko ya za lokola nga ya façon na esi. Nga sko na ya ye façon apeka lo nga me façon na ime. Non c'est nga na l'obeso. Hein, prochainement, to gérant on a ndenge ya makam na biso famille ndé na solo la na ina privé. To gérant on a ndenge na biso ketoya ko loba makambo na télé et ça là vraiment moi bien té quoi. Voilà. Question moro direct depuis. Aux dernières informations par exemple faut on ngana nango. Ko ki ko affirmer to ko mo ko ko démentir ngo. Moi, j'ai appris que depuis Kazala n'est en forme physiquement, mais depuis que quand on a maison, depuis qu'il est épileptique. Est-ce que c'est ça? Le Kouta. Et là, le Kouta, on a déjà Sankara. Le roman n'a pas le théâtre, ou à Salara. Voilà. Depuis Kazala, à Bela Malade, ouais, on a l'ongagi orchestre Sankara. Oui, parce que l'ongwe, on a d'abord Muteki Thompson à Abidjan, Nateka Thompson. Après, ayo lobaki, na Bela maladie ya ndeke siko malade ndeke ngo naza pe muto na koli pe na ba quartier comprendre na koli pe na ba quartier est-ce que ça na Sankara de kuta muto ya loba makama to ba na quartier na biso ndefu ba ya loba on ba na quartier beaucoup malassé voilà donc na saluer ba master nanga ya Motangi na Masina quartier 3 na saluer ba master nanga ya Mungwa donc na base na Changu ngapina na umela na Changu na saluer ba master nanga ya Mikondo Miko Boss. Na salué ba massa nanga ya Kasavubu na Maringa wana numéro 7. Na pesi ba massa nanga ba Irebu na ba Matonge, ba Mamale, batu ba yebinga bien bango wana. Batu ba ko loba vinanga. Voilà. Donc sona d'abord skutu wana et dérangeant na ko tungati. Na lobela ngopete na TV. Na bika ke non Sankara et ba roman na e. Ozo comprendre et là ba roman na e yo oka teta on peut wata longa ka lobako wata so c'est hier héritier na oka nja ya Chankara na yo ka nja est-ce que pena héritier lobaki bongo non ils ont encore ba roman na e ndenge à ça bon to ko tenir pe rigueur parce que la cop na e ou sala ka pembeni ya le roi de la forêt na PCP ba mbote belé Sankara de kuta wewa donc
et ça qui ont ambiance ya on a tenir en rigueur pour ça ambiance il y a musique et ça sera toujours bon donc voilà mais ça là tout bien na mona ozongela bon terme na venons le rôle la fois besoin pour ton studio ouais pour ça qui peut le bien mais qu'est-ce qui a fait que le wango et PC na niveau ba ma c'est que ça non problème est ça là qui et tout ça qui n'a problème de na ba producteur na sina lobele na ngoto yembi pe na ouais c'est problème na on a boule ya rebandela sous projet musus na le roi de la forêt parce que à mon avis surtout celle ba clip image ya ouais rebiga le roi de la forêt image européenne ça tellement ils en a profit il y a ba producteur wana to yembe pe notamment na héritier watanabe voilà donc il a la propre graine en ngati. Voilà, donc, on est à la cuisine interne, quoi. En tout cas, rapidement, en tout cas, des trucs, parce que toi qui es un abisso, lentement, mais sûrement, vers la fin, on a tout gardé pendant un long moment, et là, tout ça, on a Mikele. Évitez où il y a un esprit morobo. Parce qu'on a un monde à Rayo, on a catégorie. Mais là, on a la monnaie, Bill Clinton, ok, ça y est, Jackie. Oui, Jackie a une émission, moi, tout récemment, faire un Bill Bazaba petit naé alors qui fait gaffe on est des collègues on n'est pas tes petits Wenge il y a la hiérarchie ça Wenge qu'est-ce qui se passe là Wenge nous autres bisonine bon wana bango tout ba vie nanga surtout ya Jackie na PCP ba mbote et belé na landa qui est pas émission ma otoko sala et pas Nati Nicolo donc pas NL voilà donc na linga bango trop kadi na ba na linga pena na zala plonger na discussion t'as d'esprit à Wenge oui bon t'as d'esprit en fond dimanche à bongo ya fond dimanche vous avez collègue mais ya voilà neti yo na mona on a collègue na yo mais grand frère na o c'est le scrum ouais non naturel et dérange à côté non il dérange et le rope le roté na mona on a fait ba te bele ba mikolo na ngape wana baze bele ngautu bon ngande tinga bona kipana ngati ata mutabenga petit so ya ya ngana okipena ngati na okipena ngati mais na osenga ka climat ya bien ezala entre ba ene na biso bango mibale tout à fait climat ya bien en tout cas et régner quoi voilà na sengo pelo moko pixa prince d'Angola aseni aseki makasi asa écrit na ya a commencé faire rigolo ba tombo ki ateba la chambre ye kuna na ba wayo rekeye zogi pekisa ye non fixe bitumba wana bitumba asa sabunda na ba fanti est-ce que ngapena e ba te cause l'artiste ezaka synonyme ya fan ko kende akoti mutu alos aina systématique ya bambio na elongi obi donc na artiste bon et bon son a bino artiste na art so on a ba fanatique c'est ba fan peut pas comprendre pe que artiste peut aza pe mutu donc cause artiste ya synonyme insulté que au fond dima ba insulte nyonso dans son moni mutu répondre mo sika craquer des fois il pète ça ba câble natala rappel na mona ba page belo mo na inos bia zongisi a craquer on a mona pe guess ma weta zongisi bina filer kutu ye kutu wenze le rolanga bino bo répondre na identité na yo na pena na répondre nga moko ça dit ndenge yo yo ka pasi ndenge esa na ngo belé na répondre nyonso te mais o ezo toucher personnalité na so mutu aye obiso na déplique faux chanteur banda mukile banda oyebi koyemba te oza eloko te na occupé na ngayo te mais soki ka komo ya pona o toucher personnalité nanga wana to bimi hors musique j'ai ce droit là de te répondre ozala na o epi yanga za makasi tana ko nyata ba page rozwa oye pa oyo ka passe moi te diplomatie ezate nga diplomatie ezate nga na za Etienne Tshisekedi le père yaza bongo soka ya lobby a lobby nga mutu momoni nga so ba pesinga pena za ta porte parole ya gouvernement na ko tia ba to clair OK Congo ba rendre ba pays mususu ozali tak na koyeb sa mindele bino bato bozo lukela so ba problème na ba Rwanda c'est vous kimia o isa bino tozangi kimia o à cause de vous pona bino na ozela ku tout c'est vous to ça le mausolée oui na kufa martyr to ça le mausolée merci beaucoup depuis pour moi ça dit ba programme na yo ba en tout cas dès qu'on a cholo ba concert eza les premiers tout ça na ndule 1er juillet na mien grâce à vie na so maf donc batu ba ya pene bene na kati ya mien ba yo ka bilengia ya biloko sikape parce que tu as peine single kalaming te to bois ka maxi single parce que déjà moi flash déjà teaser réseau bima déjà donc ça n'a pas bilo y a un moment il y a ouverture il y a stabilité il y a toujours bois quand même
biloko tolamba pena na studio ndeka na lobaki ke c'est non mo chema kelele de biele ba au sali au s'inspirer na Mayday non la zubi na ba mo o na moni OK te musique ya Congo bala na bango kutu pongi musique ya Congo kokana no côté na kutu nga uze ba uzwanga de musique ya Congo kokana na poso to bandi to bando kanga na banzembo aw tala to lia batu bina aw moni aw eza parti o eza parti donc il y a faux débat. Il y a un faux débat, moi ça me dérange pas. De toute façon, puis mesdames, il y a musique à Wap, il y a Congo, nation on a Congo, Kitoko. C'est Samboka. Kitoko. Partageons. La réalité, il y a Nigérien. À sonner, il y a Nigérien, ça n'a pas pas sito, il y a Rwandais. Pour le micro des pères et des mères dans ce cas, tout mais le rôle est ça, il y a Congo, je m'en fous, ça me fait rien. Mais de toute façon, on a des musique. Mikolo na système B donc batu tout makamba ko lobeza na tozolo ba makambo ya ko yebisa banzele ça banzele pe makambo ko yebisa ba père ezali voilà vous allez over za mutabolingwa ngana mbi porte parole tenga na mbi e bande to bandaki to komisa yitata siko tozonga na boyo yanga nyonso oyela parce que le 30 juin awa vous consommez déjà œuvre zo bimba le 30 juin tozonga nyonso oyela en esprit Bolingweza pasye yo tuna kite liboso pesa motema bolingo seminyoko jure moko ya feti nyonso etikalise matanga kulela makolo miso moto nyonso baparti ya nzoto kasi likambo bolingo pasi eponise motema nga na kamwe erikitoko akomi temple ya basusi mama mama watura tongo mama papa situra midi kulela na kulela se matanga soki otiki na kulela se matanga yoyo na kosala nini Natasha kitoko aboyinga mama nakozonga nakwe mama oh mama kulela na kulela se matanga soki otiki na kulela se matanga kulomba mona palala oh ilitsaba yone bebe nanga palala yone chérie ale bebe nanga simbalinda nao tobetela ben Willie voilà quoi. En tout cas, musique. On a dédié on a battu tout bolinga bonne musique. Tout le jour on a Amia. Oya façon de soutenir artistes ali, vient la production et puis que somba ko consommer ba œuvre mon bazo bimisa. Tout bien sur na soka de prix combat. Au balandi on va retenir nini. Ba retenir que voilà tout lobby. Mais morceau on a dédié na mututé, morceau on a lingue pesi on a dédié. On a pesi ba vrai chéri tout. Vrai chéri. Ba vrai nzeli. Na pesi on a Dimitri manga porte de la chapelle. OK. Très important. Tout pesi yango. Dimitri là. Déjà en tout cas, batu ba ebele na mia, ba au savourer la bonne musique. Ba au savourer puis le 29 tozana na kati ya Liège, tout ça impe bande na biso kota bela baya parce que les pesi sous la bonne victoire pour nabi que aussi to gagner na dimanche pour na Léopard. En tout cas Gabon fait là. Il faut comment on a match pour nous sticker. Pour ça mon ballon. Pondé to ça boy. Pour nous agina ekoki match on a déjà ekendaki. Oui si. Tala mutema bien congolais zoteka na match ya mboka na ye. Quelle intention? Zoteka na match ya mboka na ye mais baza ba nzambe te to kolonga. Jour wana ponanga Gabon zora di. Zora di. Et puis ba ondima te. Mingi te D. Moi on a première mi-temps, moi on a deuxième mi-temps to plier ba faire parce que tu as besoin de qualification wana. 2 ans déjà tu raté Coupe du Monde, tu as raté d'Afrique, au sous tu as raté au sous d'Afrique. Voilà, et ça mon message ya ba congolais te to message na robeta ba compétition, il y a danger na moment na profiter un peu ça les demi-dieux Chancel Mbemba capitaine de l'équipe Belé na pesi ba Jonathan Boulingi Bambote Belé voilà na pesi Paulo Dos Santos Bambote Belé venanga Paulo Omonga yaya baleki sibo c'est Sadilwa na pesi amigo ngombo mokonza ba cette commune na pesi Rigoba tout garçon moko très intelligent na pesi Papi Kader donc bambote na venanga Plachard Kabanga na pesi pe ba
mbote belé, c'est-à-dire tolingi Congo mingi Kenzaro na pesi mbote belé. Donc programme est ça depuis septembre Kinshasa. Mais il faut ça Kinshasa avec agressivité. Si oh non ça luka makamba ozwat et bandit déjà ah. Mais koloba bitumbera bien na munoko. Oui va boxer parce que il faut le bana mutuke boko bunda parce que na moi il bakoli auto gagner mais so tale longue vimbaki parce que ça adversaire yo comment koloba ko bete encaisser faut encaisser bo so tango yo ya ki na kuna yo ba kimyango ba niati kao vieux baby so beaucoup pour kao na ngeza na melio maman ma belle cope vide. Quelle intention? Melio ma belle bikolo ya bongo. Na melio ma belle na kena libele na ndako. Fin cop. Cop on a comment sexy hein. Na zo bisao. Ka ba ko to ko tala ba sexy. Bon ba trop sexy. Maintenant trop sexy alors faut na aider bon. Merci beaucoup na liba congolais trop. Ato balinga pomba niance en tout cas faut supporter nga boé. Ngande yo dans un direct. Après j'en passe. Voilà quoi. Merci beaucoup Nayo Déplique Pomba. Merci à Ghislain Massa Mazagi, on a la réalisation derrière toutes les caméras. Jimmy ma rapport de la chapelle, on a Bisso il y a tout le temps, il y a tous les jours. Merci beaucoup. Nao Sala pour Bisso. Merci na Bino tout Bolanda Bisso. Le numéro est affiché pour faire parvenir Bisso ba remarque na ba suggestion na Bino Sala Bisso grand bien. On a remis pratiquement na souka. Ceux qui ont abonné, il y en a un gratuit. Abonne-toi et puis partagez. Merci pour soutenir Bisso Yangon. Et puis, dans le santé, Master Nangai, Zidane Fikola Congo 10. Zidane Fikola Congo 10. On a Bisso ya palais. Sur le commune à Soukame. Kabon Nangana. Yobenganga Richard. Yolobananga Kanzae. Benganga chérie. Les lotos souki wapie. On va les passer. Faut tomber ta. C'est gâté d'amour, c'est gâté. Autour sur les 30 ça. Amour ezalaka contraire à souci. Love synonyme à bonheur. Mais yokomi siango synonyme à souffrance. Voilà quoi. Donc bas voir moi avec ça 10 000. Faut baser là. Baser là pena ba yoka. Na olinga pena ko wala sko ya biloko ya na single. Na ko dévoiler ba makambo susu na ba monati. Parce que ma parole monte au lobby qu'on est là, ma parole très 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 important. Mais un jour peut-être c'est tout le monde on en a vu na biso rambo. Si, on est parmi ba soué nanga. À ça là au comme il s'est défait. Voilà, ce qu'on faut na pena na salle là était. Il faut pena vieux rambo faut na salle là. On na vieux rambo. Na salle là était, il faut na salle là. Vieux placé. Donc vous allez lengi mo ya niveau. Il y a niveau. Il y a niveau. Vous amenez l'engouement à niveau. Merci beaucoup de plaisir. Merci vraiment. Avant tout Kabwana na Obelo Romoro, toi le seul peuple oyo. Au moins on a un iPhone 14 mais à la sans emploi. Alors les lampiaka, azangi pena mbonga mega. Parce que le prix à iPhone 14 wana. Diko nga bando finga sumba to. Est-ce que vous avez iPhone 14 wana, ils ont fond de commerce mobile. Voilà. Totimba. Bye bye. À la prochaine. Musique.